toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. Balandi à DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambu na biso poto yebi ke boza ebele ou boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV et propose rabino toujours ma solo hein, mais actualité hein, mais tout ça la capé ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité tout comme ba faits sociaux sans oublier ba réalité ndenge toujours vivre en na mboka na biso République démocratique du Congo. RDC mboka zanga makambote boyebi kaka lelo tozo memela bino toujours les solos il y a actualité pour actualité ils ont vraiment dominé kaka sur le plan politique hein, par déchéance hein. Il y a bureau à Janine Mabunda y compris naye moko balayé ba komboli balongoli bango mais avant toko talamo muzindo il y a auto lingito proposer bino lelo boyebi kaka ke awa tomi pesa devoir ya ko sensibiliser bino ape bisonyo surtout parce que maladie ya Covid-19 nanu to vaincre yango te tolongi yango te donc sengeli na biso to continuer ko respecter ba mesure barrière potomi batela peto batela ba famille na biso parce que choix ezate prévention yangonde meilleure arme tozan nango poto ba ko lutter efficacement contre maladie wana. Alors actualité je l'ai dit eza dominé par pétition ezala qui lancé par un certain nombre ya ba députés ou bazala qui majoritaire d'ailleurs surprendre FCCP ou balukaki kolongola bureau ya Janine Mabunda pour que ba tia bureau mususu en place probablement na cadre pekaka ya recherche ya union sacrée pour la nation au chef de l'État Azali Koprone Bitumba wana ezalaki facilité na sima Bitumba na toyokaki makambo ebele y en a qui parlent de corruption oyo esalemaki na nzela ya batu ya cash na nzela ya Félix Tshisekedi ko corrompre ba député pona ko atteindre objectif wana ya kokwisa bureau wana mais mingi balobeli pete corruption oyo esalemi na nzela ya FCC mais Mike Mukebai vient de nous faire des révélations sur corruption sur ba mongo circula que etambola qui avant élection ne kokako salema à jeudi dernier nde na lingi na proposer bino bolanda honorable Mike Mukebai boyo ka ba propos na ndenge a lobby e bongo na sima tokozonga pour que tout ça la moi muke réflexion par rapport na sujet wana. Je rappelle que boza rolanda DMTV chaîne YouTube na bino soki bozana na abonné tende konangai mi abonné na chaîne na yo oyo ko bossa na te ko cliquer na petite cloche ya notification et ko permettre na yo rataka le soute la prochaine vidéo te remettre en ligne pour na yo. Alors suivant Mike Mukebai, nous nous retrouvons tout de suite après. Mabunda a siaké. Mamongolo a commis a tindi basabe na ba ke do funda bazuzi ba okata yango. Yelo kwa yaki basali vote akui. Et ya ke do funda Mabude. Babimisi mbongo ya kosakana te. Mokola misato 3 millions de dollars, 3 millions et vous avez connu 3 millions pour la copie de la bâtiment de la FCC. 10 000 dollars dans moto. 10 000 dans moto. Pour que vous avez pour le sang pour le sang dans la bâtiment de Bango. Bon voilà bakabola qui a dans la justice. Et pas ils m'ont pas bien dans les chapiteaux. Bah, ils ont salué les chapitres de l'Ougémaï. La vérité de la justice, c'est comme passer ça. Mais nous, il y a ma balle. Tout le temps, ça va me demander la chambre. La vérité de la justice. Quand on a connaître ce qu'on a, c'est qu'il y a le plan où il y a Albert et moi. Oh, on va venir à la zéro risque dans la FCC. Bango baye banate, balube akabila te, kasi bango bazwa bongo. Bango la bango batwa zéro risque. Albert Yuma, Moïse Kakasi, on peut pas c'est kada ya ngwana. D'ailleurs, dans la puissance de la commande de la Kotumbuka, l'on peut avoir trouvé la bonne mangambo, bateau à zéro risque, bateau à John Bongo, nous sommes dans la organisation de la Boyapam. Bakamo Limbo, on n'est pas bateau à zéro risque. Oh, bah, il y a pas de ballon, sauf que les lois Lindiala, à côté de la Liboso, on monte en Baïté. Bakamo Limbo, on n'est pas Albert Yuma, bateau à zéro risque. Nous avons vu ça. Mort au Tamoul, 10 000 dollars.
Sokezana Kimbongo, Mbele Mabunda Koyaki te, oh, Kabila. Sokezana Kimbongo, Mbele Mabunda Koyaki te. Sokezana Kikakambongo, Mbele Mabunda Koyaki te. Oui, vous recevez le ministre. Soko pona mbongo Mabunda Koyaki. Mais 3 millions, il dit que. Oyeze na balaba. Pas de chambres mangaise. Ah, on va aller côté Makuma Bataille, nous va jouer ça dans Bolo. Pour une balle, parce que bien gouverner là-bas. Mais 3 millions, tu vas aller de Moutébaï. On a vu, il dit qu'on est ici. Mabunda Koyaki. Peno Bate, Mbongwana Ekoti. Bande Koyaki, c'est Bayo qui connaît là, Bakongomani. Bayo qui connaît là, Mokonjamboka. Bauti kole ya tarasi kendi bauti kole la Thérèse Kapangaya Hussein Nandu bato baso bali na zamba biska merci beaucoup mangu bande ko FCC babite esukiao na beteli bande ko FCC wana longonya o bazuma kasi ya kokota nzela ya Mbongwana longonya na bino bakongomani bakomona bino ko ba bino ni sipo ale kotanga kombo na bino Mabunda Koyi. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Boti Kolandawana, honorable Mike Mukebai, hein. Oye Penza Komi, défenseur Pena Makasi à Union Sacrée pour la Nation, hein, initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mike Mukebai a salibiso ba révélation, hein, parce que Tolandi ba accusation Kouta Penza na ba membre ya FCC, surtout ba communicateur Penza ya FCC Kolobak Félix Tshisekedi na cache ba usé na ba moyen il y a l'État bah utiliser corruption pour na koluka ko pesa ba député mbongo ba zaï ko faire circuler un certain nombre ba montants. Certains parlaient de 7 000 $, d'autres de 15 000. Hein. D'ailleurs, député national Léon Lembalembo Toyebi na kombo ya Papa Molière Azali même ko ironiser sur ba Fewana o Bazali ko funda bango. Mais Mike Mukeba il vient de nous révéler qu'effectivement na quand Joseph Kabila paie l'argent a circulé paie corruption et salemaki l'argent a circulé mingi la veille il y a élection wana boyebi ke élection et salemaki ezalaki na mokolo il y a jeudi 10 décembre 2020 mais mercredi 9 décembre 2020 l'argent a circulé sérieusement sur l'avenue de la Justice na commune ya Gombe à Tangina Kombo ya mokolo résidence et pas Iwapi mbongo circula ki ezali résidence ya Albert Yuma, le patron des patrons en République démocratique du Congo, Mokonzi ya FEC numéro 1. Il y a FEC, Mike Mukeba a lobby, l'argent a circulé et Mbongo a PCP même dans l'origine, a lobby Utaki Kolwezi. Comme par hasard, Kolwezi Zali Pe Mbokao et Paiwapi, Kabila a accueilli ces réfugiés. Alors, ce qui, Mike Mukeba a lobby évidemment charge ya ko prouver Ango Yemoko, Arozana Ango. Certainement, Yemokazana ba élément eux permettre na ko affirmer makambo ya lobby puisqu'à lobby au conditionnel mais nous analysons en analysant le déroulement des faits na mokolo yango et les kanaki il y avait quand même quelque chose de surprenant qui biso étonnant qui biso zalaki comme on a que mokolo wana il y a élection disons il y a traité quand il y a ba pétition surtout zalaki contre ba membre ya bureau Mabunda tomoni que présence ya Yemoko Mabunda zalaki alors que bureau qui est dirigé par doyen d'âge Mboso Nkodia Apwanga, Tomoni même na présidente de la commission défense et sécurité qui n'est autre que la jumelle du président honoraire Joseph Kabila Kabange Zali Jeannette Kabila Kozala présente, Tomoni Peba Kassik, il y a FCC notamment coordonnateur, il y a FCC Nemi Moulani Akoya, Tomoni ba personnalité belé, membre et FCC le rôle Lambert Mende au Malanga et ceci est créé qui peut-être j'imagine hein, moi Kobanga na ba député Akash Kolobake local la batu FCC yobaye présent est-ce que bazui ba assurance té que finalement ba député wana ba kobaluka na bango té et que bureau et kozala sauver conformément par exemple na déclaration Tolanda qui a un certain nombre ba députés kolobake bazali au nombre de 305 pe bazali ko affirmer soutien na bango na bureau ya Mabunda et surtout particulièrement na Yemoko présidente de l'Assemblée nationale et je crois que ti na moment élection ezo salama ba kondi wana nyo surtout ya FCC bazala qui
sûr que pétition ana ekolekate et que bureau ekozala sauver Janine Mabunda kozala sauver yango bayaki. Sinon balingaki koyate. Ça c'est l'analyse que nous faisons. Wana DMTV et assurance on utaki bango wapi et uti bango probablement na oyo Mike Mukeba uti ko révéler na biso que mbongo circula qui la veille il y a élection wana $10,000 par député, 3 millions de dollars venus de Kolwezi pour na kosa la salle besoin wana. En même temps vous accusez le chef de l'État et quand on a eu de corruption sur député, en même temps vous usez des mêmes moyens pour que Bokoka ko faire échec na pétition wana zalaki ko isa Janine Mabunda na tête et à Assemblée nationale. Et je pense, et d'ailleurs l'attitude qui suivra après de Janine Mabunda et Zali peut-être qu'on peut s'abisso ba raison il y a kokanisa que Mike Mukeba Azali na raison parce que comment expliquer Janine Mabunda qui a assisté na plénière Oyoana et Janine Mabunda qui a échoué na vote basalaki ye a échoué 281 voix Oyo votaki pona ya Longwa présidente de l'Assemblée nationale contre 483 voix en général. Comment Janine Mabunda qui a assisté et qui nous l'avons espéré en tout cas Kandima qui sportivement comme déclaration à personnalité Bela FCC Salema qui après bandimi sportivement des faits tu on a pu tirer leçon na yango mingi bazali kotombo la mingongo na bango pour la kosenga réforme au sein même il y a FCC. Et comment voir comprendre que Janine Mabunda a kendeli sous le niveau du Conseil d'État pour que le Conseil d'État ait interprété article 31 il y a règlement intérieur il y a bango et Assemblée nationale combat wana au Janine Mabunda linga mema ezali peu kumba yewapi parce que au côté qui déjà dans la logique il y a élection et salami échoué. Et si Janine Mabunda avait réussi, est-ce que alinga ki kaka kende na Conseil d'État? Voilà question où tous allez en droit il y a qu'à se poser. Mais en tous les cas, Mike Mukeba vient là de nous faire une révélation que s'il y a eu corruption, en tout cas il y a eu corruption des deux côtés et c'est dommage que Mboka Nabiso Kotambola Kanaba Kanyaka pe Soki ba reprocher à Félix Tshisekedi qui a utilisé qui ba moyen de l'État pour qu'il ko soudoyer ba député wana ba kota na cause na ye probablement Soki Mbongo pe uti na Kolwezi c'est que Mbongo wana pe zalika Mbongo mo ya ba moyen de l'État parce que chose zaki Mbongo personnalité mo za Mbongo je crois que ngai bimakaka na Kinshasa Soki uti na Kolwezi c'est que wana pe zaka moyen de l'État peut-être provincial mais sans toutefois confirmer quoi que ce soit. Voilà l'isolo tolonga ki to memela bino to komi pe na suka bo comprendre ango. Si vous avez aimé boti que la biso moi like et ça la ka bien bo ebikaka mais mingi peut exprimer point de vue na yo na nzela ya commentaire to ko zala heureux ya ko tanga yo pe ya ko échanger na yo dans la mesure du possible. Mais mi abonner na chaîne na DMTV sur ozana no abonner te ko bossa la pété ko cliquer na petite cloche ya notification pour yangonde makambo yangonde ko permettre na yo o rataka les sous-souté ba prochaine vidéo toye ba commettre en ligne awa pona yo. Merci encore une fois na yo mtolandi biso DMTV et espérer qu'on retrouve très prochainement avec un autre sujet d'actualité bien sûr si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.